Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, Nakolobate, Lelo Nakolobate, Nabaki Nangai Naboyi, Mwanda, Nsemi, Azandika Bambanga, Ko Nakufana la mama Fwidi, et Bongobino, Bosse Kanga Bandeko, Pona Congo, Eza Biso Sonakoloba Ko. Bino Botinanga Sama Mbakachite. Lelo Nayandi Nani. Nayandi champion des champions, Mtatonda ba paquet na plateau na moyo, no tumba zamba. Lelo na laka kibino, no tumba zamba. Nayambi nani, sombo, libobo, yaba sombo, mbote sombo libobo. Mbote champion local Maboko ya Nzambe, Maboko zo yanga manana. Ngai na linga batu bakame babi, yango champion monde ba abata maka les journalistes n'étaient pas nangine ba oba edi était na rappeler bino au moins attend kache ebunda maka muta yemba alobaka na miko omoni siko kache bo beti boye nani boye yeyo ndelo na yambine chaku biloba ya Congo ye à international bolimbisa à international faut kumisa muta to bien international kache ke obunda na Brazza to wapi ce ka ezaka fédération ya Congo ndé déplacer ba déplacer na ye pona yende aidi ba kache tout ya Congo. Yo ba ko bakatier. Yo bakatier. Ce sombo libo. Tu bete no lisolo muke, le longa no to bete lisolo. To bete ya Siboli tete. To bete ya Super Ngulumate. To bete ya Shakira te. Ya bakatier Congo. To bete ya bakatier à Congo. Ouais. To bete no lisolo ya championnat du Congo. Sombo libo. Bete no lisolo. Yo pona mona championnat du Congo le grande. Championnat du Congo qui toko ambiance yo mo zala kit. Kasi. Yo mo zala ki na préféré na vana banda. On a nos chapeaux. L'on a mis na président Frank Diongo, président de la fédération de catch. Au sali au ezalate mais yo au sali sango. Yango no mona longo di chapeau. Première édition. Première édition. La présidence. Et puis combien d'éditions ya mukete? Canon de première édition canon bala moko munduki. Donc on a raté. Vous comprenez? Biloko nyonso ya sika, ba sentir sika, maka mutu ya sika. Bino mo bomona ndenge ezalaki. Na pesi longo nyana na colonel Chako Bosali. Papa Bosali en tout cas place on ozalaki juste yaki tout droit. Mon konza zalaka bongo so ki para mutu te. Donc championnat du Congo tant on a ebisa bino mutu wa ça l'effort azobimisa pas gagner l'autre côté. Et le point de kamusenga. Na Congo ezala so meka muta sangisi batu polo na ye o banderole na ye mais disons catch eza a politique sport balongola kango na mama politique donc ndenge eza wana catch ezobunda ma sans polémique ezaka ba catcher nde bazobunda mais rivalité pe eza loyal ilo on obeta c'était yango na catch en tout cas non senga pa ba ndeko na ba catcher nyonso o nga na kumisaka vous comprenez pour ba mutu nyonso azaka na mo tendance na ye oui batala sko tendance na tala sko ni boulot na musala nezo ke en tout cas musala na fédération congolaise ezokende kitoko malgré la tendance non mais pour na catch kitoko Frank Diongo azosala nyonso o esenga sala mona mokone Chako d'abord ba musapi moko isokola ke longité. Mais si vous avez un musapi, vous avez un sokolelo. Mais il paraît, même si il paraît, il paraît. Ils sont boy ko bunda, yo kana ebiso. So boy ko bunda. Tout la musi ya zaza. Papa, tata boya boya ko bunda. Tout la musi ya zaza. Monta boya bunda ça sali tout la musi. Oh, akimi go. Ah, okimi. Deto ba Voilà. Tu te sida qui met éléphant. Papa. Babundaka kuna na nini babundaka te na bakutana te tango boke na tirage pour public mtelela ki boke na tirage siko ta so tu te sida ki meke éléphant so na ki meta tampoa na ki meta tampoa oh mutaki meta tampoa abunda te tatampoa bachaki na nani na oyebi mutu bachaki tatampoa na ye ozalaki na yo donc soki mutu wana akotaki te akimi donc akimi poza maka muteko ngana za chaku ngana za mingi maloba po nga na sala économie ya mbongo ya maloba na ndeni bomba ka mbongo me maloba te bomba ngote pona minute oyo so bandi ko betelo lisolo tala siko na première édition champion du Congo trango nyoma nyamuna gira place ozali
au monde ndé maboko zo yanga man donc maboko ya nzambe donc maboko champion local maboko chako ça ka bozo yanga man donc champion du Congo le Kambasi Boliti bar de 600 mais il parle pas de parole c'est tia de Kinshasa le kiko ya di Congo la parole papa yoka de Kinshasa na di Congo le Kambasi Boliti Fati Béton il y a pas catcher nion so mona na té et en plus ma benga une globe terrestre donc Alexis qui a globe terrestre et puis Batou Mario et Dijon et Loisé Konda Simi Malo et si ko bon bazo ki mbo vana ki mbiaka soko esangani est-ce que ba que l'éléphant akimaka si Boliti on a ba combat ya bagala et le bon ngana le baki akwana si goyo ndenge ba obi ba kimi no ça tout la musia ça est-ce que c'est ça problème l'éléphant kutu honorable Raphaël Kibuka tela bango voiture motali mutabi na voiture à Sundoli na voiture à Sundoli na ba ayebi asala ke bongo po ayebi tina aboki kokoma pona nini pona soka komi batu ba moni egomo epesa image ya bien te donc so komi na kata salle mais ba mosko ba kimaki ba komi il faut obunde baza batala baza na mbangu donc comment on doit kima pena ya vie sa vie boy on se comprend na opération exemple mon obi que si Boliti est un vrai champion par rapport à Nîmes. Si Boliti a bundaka partout. Si Boliti soki bino botambola champion local oyebi. Pour ça maboko ya nzambe. Partout maboko zo ya ngamana. Partout na kota. Loko kota partout. Si Boliti a bundaka mona na masina na se mapela na bosawa. Oui bien na sepela na si Boliti. Ata bobengisi wapi. Na bakaluka lo tokendaka partout so na koti to bimi to kei. Et puis batunyo so bebi na chakupo. Na touchaka partout na kena partout. D'ailleurs, il y a quoi si Boliti ba, il y a pas journaliste nyonso ya Congo. OK, ndaka partout. Kati congolais et comme ni lengi et zongi ni lengi ambiance ezaki na kata inka. Ozo mona ka ambiance. Bon tango si Boliti azonga na ceinture na kata commune na e. Longonya na commune na Matete. Ba champion bazo bimaka kuna, champion d'Afrique ya judo. Bino mo uta omona. Auto kutana Fati Béton. Yango na siko a pesi susu il y a un pouvoir de champion du Congo pas comme parce que Fati Béton ba quartier nyonso. Dans minute y Fati Béton. Fati Béton donc so ya so meki ko gouverneur mo sage mbamo kuna ba mfiata mani. Mbamo ta mabi gouverneur na se rappeler sur na animal gouverneur ba gouverneur ba se belé ba chuchusida ba sifera de ba mo nyonso ana ba gouverneur ba province nyonso soki bon ndenge ye moko alobaki au sala gouvernement na ye tango sala gouvernement li abandi siko kotala ba gouverneur ndenge nini ba sala musala soko sala musala bien te to alongoli odo alingi ba gouverneur ba sala compétent. Vous comprenez? Sans une compétence, il y a aussi ma ville. Vous comprenez? Oui, bien, champion local, tout c'est non, déjà la ministre. À part animateur sportif, il y a 4 Congolais. Naza, la mère mène le numéro 1 au Kambasi Boliti. Oui, la mère mène le numéro 1 au Boliti. Tant que le babongo. Bino mo boyebi le Kambasi Boliti azana na moto et puis t'as la préparation champion du Congo azoki asali na boxe webi ni na mona ki ba image yango azaki mal on se comprend on tchaka épibé pour la mototé donc on nyonso ya épibé puis t'as la façon de changer les stratégies à ba robot et donc Alexis na noté abu nakata capital nakati place à mabele na elika mabele si tu sais elika mabele donc azaki décider on se comprend donc apna mutazo jouer na conviction na linga obetela bango na lisolo mu ibe mpuli tala ba beta mi lokwa mi ibe ba mpole mon frère ngai jumsu na tuna ka mu ibe mpuli ndeni o rappelanga obeta lisolo na tala oyebiko omona si bolso to frapper hein otala la première combat na o bateke na muta chopo tanga utaki chopo bafutele bi avion aya akomone nani kache ayi siko akute ne piba
parce que azuye azo voeta ya ko voeta donc so ba voeta ya ko voeta do ba beto ko muyibe ba mpunda ba kango do mo no tuta on se comprendre oui puis je vais bien que ba kango na prison ba avocat ba ye ba tuni yo ba kango pona nini poto la ndela obike na détourner ki 1 million de fois yo ba bombi o vanda so yo ndenge nini o nini o te nga pena ninge zawana na kwa na biso na muyibi na yibaka leka na otam so zaki na mwa shida mongo bo soko yeka ko ngai na violaki mama na ngai yango yo mona bandumba te kende kuna kendo pepani fi obetele kwa muyibe bampul de yango na yibisa kabino zela siko kwani babeta makala ko mema babeta mele kwa muyibe bampul o ebisko balinga ba violer ce territoire bo uti libanda bo uti na capitale eza Congo mais boye bakeza ndina mtasanga na mabili na eza ko zo betana mazembe kuna na Lubumbashi ozo comprendre mais champion local to beta lisolo bakachero bakima ki bakachera kananga bakachera tang ya katanga naza animateur ya catch congolais mais bosali biso soni bopesi soni mais gouverneur fédération yo ka soni te bino ne mboka soni ngande tingai so ngai boye bage lobi to lobi na kuna ba suspension Hollande bino wanga ina osengela bino comme konzi faire Frank Diongo na ba entraîneur national tout ba Dete Tyson ba Douglas Liebo Oliviera Ramasset merci vraiment Douglas Liebo Ramasset na musala oyo sali mutazanga ka mabete balu bakazam papa azaka mutema munene zo mutema munene wango zalaka nango fédération ezabino fédération ezabino na ba continuer sur la fédération soki to balolo likamuto balolo kolole mumala o mala po ba konti basaka ba konti ya biso moko atozana bo konde na bango o papa chaque lobaka ndenge biso pa journaliste to saka na bo konde to yoka o bino boloba na biso yango wana na kosenga merci vraiment na président Frank Diongo na musalo ezo salama mais bakachere ya katanga bazaba tout la mwisi ya zaza babanga po beta ba oloka muyibe bampul basala ke type déjà que soto komi kuna bato ba tour mayon bazawa et puis ba to batalika ba tellement si boli de sala na ba as na biso to kima ba mbangu to beta ka ba sac to okufa préparation oyo ils ont besoin si boli to beta biso ngona ba kimaki batali a super azawa ba kimi batali a champion masebo akumi kuna na longoli les révélations de l'année révélation de l'année et ça champion maseba wa kumi kuna ceux qui va continuer na ba kabeli yango ba pesi yango et ça la genre pour il a qui vraiment que aza vraiment mokonzi ya bateau nyonso ba utili banda alaxi pe ka yaki ne bitumba donc machine à bitumba côté kumizayi champion local tout ça l'assemblage maseba maman na en plaire do tilelo ngamuna vanda na otala boy ndenge nini alongwe pa la kisibo katambola kalongwe asa équipe complet alongwe ati mwanda azongi alongwe kuna keti mwanda pona ni po eza bitumba bato watoto wakatanga wa mukima wa tula mwisi ya zaza do bukimi po bobe awa bunga baki mbia tantove bongo bozo bakimbi akasoko ba mafio to kia dezala kiao do bukimi wana mnato bombe note bukimi boyeba ege bo beta bino ona oui je m'appelle Maboko Enza mbele mtena kuna suka émission nanga pesa kike mbote sana nga bien makasi pona na chite émission na bandi ko pesa mbote na ngai na ye moko le président Gabek Ndembe na ba o basala ki soutien immeuble lokamba sibolite na kati ya championnat du Congo na pesi mbote na ba continue biso nyonso ya fédération président Frank Diongo papa Colin Chako Busali na pesi mbote na John Buyamba Ngove oyo asalaki effort maseba avanda awati asoki ne ba 6 mois ninga bimisaka mbongo na ye vous comprenez na pesi mbote na ye moko Maboko ezoyanga manana champion local na pesi mbote na famille na ngambimba mbote famille Mbakulu na pesi mbote na bana na ngai
bana ya champion local Sylvana Mbakulu, Divine Mbakulu, Léni Mbakulu, na pesi mbote na Jordan Loalwa, Rodrigue Loalwa, Trésor Loalwa, na pesi mbote na ngai champion local Limbisa ngai, na pesi mbote pa ya Patrick Masobe Metal, na pesi mbote pa ya Benglish Mubenga, na pesi mbote lisusu na zongeli lisusu et pa ya honorable Raphaël Kibuka, honorable Deps Malungeni, na sukisi na Dekris Mbwele Mopepe, acceptancia. Dekris Mbwele Mopepe, yao yangwana bama. Nata mabote mingi ya kopesa teka sina pesi kaka vena nga Prosper Bakine mokonzi na ngaya. Tongo vena nga Prosper Bakine pe na pesa teka kuboka bungo tongo bi Prosper mba mongo na bi Pasteur Brown Bomalika. Bongo champion local na tuni est-ce que papa Monique Liverpool. Papa Monique Liverpool, papa Jonathan Vicky Machiro. Oh bobalo brake non. Yende makelele. So obi prophète Jambalo, bato ba pesa fierté ya catch. Bato balingi yo, balingi bato nyonso balanda catch. Champion local yo. So moni local était na mambo catch. C'est que maboko na yo egoyanga manate. Joe Fils le grand. Nasuki si na ye moko papa Lopango, maître John. Nasuki si na yo talaka yo. Maître John basuki na yo bon na boki Pasteur Brown Bomalika pe berger Etienne Bokopolo. So na bosa ko boka mama Lili Bwele siki na stani mabe makasi pe na bosa nte koloba ke bongo na komi na suka ya émission na ngai na boki famille eyamba mobimba pe famille onyangunga mobimba kasi soki na boki die kole na kinkole bureau technique na mobimba lokamba siboliti immeuble maboko ezoya ngamana yeyo champion technique na mobimba na boki bongo modèle titi longi mokonza tongo pe modèle papi fala kasi na boki Jonas Maza Christian Matista Weljoye Oziki Peli Susu Miranda Joseph Diana Moi mwana 10 ans na bakinga mikolo maboko ya nzambe oboki mama Nadine Lokamba te mama Lokamba mama Lokamba Maman Nadine Lokamba mama championne Nabwaki Belamin Kamba Motemaya ciao.